N'est-ce pas pasteur pour savoir pouvoir. Il y a quoi le sabbat, il y a la délivrance, il y a prophétie, il y a mouchoir magique, il y a Moussapi. Est-ce que vous dites la rapine Zambé? Bien que vous en ayez envoyé, maître l'Isabakoro, mais il y a quand même que Dieu existe. Oui, pourquoi pas? Nzambe azali, mais Jésus na yebi yesute, aza maître le kolanga. Donc, aza maître le kolanga. Babiloko oye asalaka ko longola mai et comme vino na ko salango. Oyo, ils ont enveloppe. Pas pour se dézoomer les bisous, hein. Ils ont l'autre dans la place. Ils ont enveloppe. Boumoni. Simba. Ok, merci. Merci bien enveloppe. Longola pour ce licolo. Kanga yango. Arobo nasi. Bois kanga yo. Kanga. Tapez ça. Gumba. Pesa. Balandi ya Jika Télé News. Makambo ezali lelo awa et pas maître magicien auto yambi lelo. Tokomona enveloppe komimisa mbongo. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers toujours notre chaîne en direct Jika Télé News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise. Je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baye Bakenda Sango Binomo Webi. Baye Bakenda Sango na yambaka bateau Bakenda Sango, bateau Bayebana, bateau Basala Kombo. Pour la lelo Aurélie Vangoula bino nini. Na eli bino maître envoyé. Aurélie va vous mettre en voyage pour découvrir tout de suite dans l'émission de Bisso Baye Bakenda Sango. Mais pour découvrir un maître spirituel, déjà maître envoyé, un maître spirituel. Naye et le mot pour découvrir la vérité sous autour bakate, pour solanaïté sur l'actualité, mais avant la côte ça maître envoyé dans cette émission dans Baye Bakenda Sango, on peut se mettre mini na ba abonner surtout à Jika TV News. Bah, vous abonnez déjà, boutique à la fidèle, bah, nouveau, vous continuez à s'abonner au massivement. Un grand merci, un grand bonjour à Yemoko, Jika de la presse, la maman des anges adorables, Balobi, Ayowana, le Sako, notre papa Joseph Magloire, Wana, Cathy Alman, papa Joseph Magloire, Ayowana, le Sako. Fabrice Mande, Azananga, langage Moko, à côté, l'anga déjà invité à l'élo, tout solo, naïe, sur l'actualité. Ok, Fabrice Mande, maître envoyé bonjour. Ouais. Bonjour, madame journaliste. Bonne santé. Ouais, donc en forme. Maître envoyé, maître envoyé, moi nous avons appelé comme on appelle ça. Maître envoyé, bateau baebi, comme on a maître envoyé parce qu'il naza l'histoire bakoko, ngai naza moutine d'ami direct ya bakoko parce que tango makambo yo tango makambo ekotaka na nzoto nanga wana nakati ya libuma mama nanga c'est alors maître pardon to ki malembe makambo ngo ekotaki na kati ya libuma makambo ngo eza nini balandi ya Jika Télé News bayeba magie parce que naza magicien. Ah bon? Naza magicien responsable, naza magicien oyo na bandi magie dès le bas âge. Ouais parce que na libumu ya mama na libumu ya mama mukolo pango na biso azalaka magicien abotate azalaka donc na famille azalaka na moto kotikela mambo oye azalaka na ngote nde atali pembe na ye mama nanga azalaka na zemi nanga ezalaka ba 6 mois na misu ya banzambe oyo azalaki nango atali zemi wana ezalaki na elembo fo esala bakoko ouais alobi ke non na place na kufa na connaissance oyo na lamba pondu na kotisa pouvoir na pesa locataire oyo mwasi azemi oyo po mwana oyo aza na kati ndenge aza ya biso azwa pouvoir. Zela no mettre envoyé si plutôt que non malembe balandi Jika Télé News balinga balanda likamo malembe malembe. Siko relation nini mama na bino bazaki na maître magicien wana?
maman wana oyo azalaki ba nain na biso ba RS na biso azalaki na pouvoir azalaki mwasi maman mokolo azalaki koko azalaki maman mafuta vike azalaki na pouvoir makasi pouvoir wana esengaki ke avant 2 ans na ye aliwa il faut atikela mutu ndenge nga pe avant na kufa fona tikela pouvoir na pas mutu parce que eza pouvoir moko il faut ekitati na suka donc egoli monter faut ezala kaka OK alors tango amonaki ke alinga kufa mutu otikela ona côté nezaki te po ye azaki permis ya botati nde selon ba alliance voilà azui pouvoir wana atiango na kati ya pondu apesi mama na ngalié na sima kolia pondu wana ndenga na kati mama asantaki loka mwa ba avortement donc menace pena ya 10 minutes kolongwa il a accès biloko ngo pende ko tina nzoto alors na sima na ngonde na ko zo pouvoir na bomona na ngazaki mukembe so na bundi boy na beta muteli kofi boy azoki mais nini ngona simbi mbeli te muta zoki boy makasi boy ndenge nini utu wapi parmi biloko wana mona na beti mutu coup de tête boy apasuki do biloko ezalaki le musu bato bakoya bakao na kobwaka elamba bo likolo ekangami mais ngamoko baba age wana ba 8 ans ba 9 ans si maman non malgré nyonso wana tikala ko comprendre abetelanga lisolo te siko tango ngai na bandi kozwa siko enseignement spirituel et pas guide spirituel nanga mafuta mama mafuta armo bima comme quoi apparaître pas nanga azoya ko pesa nga ba tactique de jeu ndenge nini na kobikisela maladie voilà ndenge na kobikisela ba maladie ndenge nini na kopesela mutu oye azoluka ezala bozui ezala libala ezala musala ezala document ya poto ezala partout oyo okolingo sala oyo eza na monde physique na monde invisible ezala na impossibilité te nde aye kopesa nga ba méthode wana tango aye kopesa nga ba méthode wana nde expliquer nga à partir du monde invisible expliquer nga ndenge apesela nga pouvoir ndenge nga na ko relater lisolo pa maman nga wana ko mina ba 11 à 12 ans c'est là non pardon ba 11 à 12 ans ko ye maman wana abandaki ko apparaître pas non ba aginer à partir de 8 ans 9 ans voilà ye moko ko bimela abimela nga apesa nga ba pratique ndenge ni na sala tina komi na âge ya 11 à 12 ans nde na komi mayele sikoyo na bino namika kosula na mama nanga likambo oyo nde na kosula na mama nanga mama sikoyo place abandi ko relater nga likambo ya pondu wana na ba menace oyo amonaki alors ba abangaka bango na papa bakumbanga na l'église mais fiki oyo ezalaki na kati na nga ezalaki yanga ebimaki te nde na continuaki kozala mais pasteur oyo atan wana oyo baluka babisa pouvoir oyo bamona batikanga na pouvoir nanga ndenge na fana na pouvoir nanga lelo pouvoir oyo ezosunga monde mobimba ezoaider bato partout na monde. Ok, merci. Pouvoir aider les personnes partout dans le monde. Si on a 11 ou 12 ans, la première fois où on a apparu à maman, et tant que vous avez posé à monde, et ça, quand on est une première fois où on a monté dans mon lit, vous avez un autre. Farah boy, expliquez-moi ça non bien. Première fois, na mon maman, ils allaient à l'école. Na zotanga, ouais. Na récré quand ndenge ba nyoso ba bimaka. Ngana bimi, ba ninga, ba sombi ba biloko kolia. Biso tan wana bozu ezalaki te. Na fani na ngana pembe na ngata la mama wa mukolo asimbi biscuit o ba 500 masangu. Atelemi azobenga nga ya kozwa biscuit oyo olia. Na saineti résistance mais ngamoko de 4 na ngamoko singi na pusana tant on a pusani on ezaki première fois à sa apparition katina voilà na butu na ngomema ne kozwa lokola na bandoto a miminga na terrain moko boye azola kisanga travail ndenge banda musala voilà na ndenge ko ekomaki na ngo sikoyo limesano na koza pe na moyi buto fine article qui dit baba na kesala bakuru nanga selon ndenge maman mafuta abandai ko yako yekisanga ufanya na yoki ça déjà musala wa déjà kufa ça fait déjà ba 5 ans déjà
mais azoya ko forma nga pour articuler ki nga pouvoir mais articuler nga connaissance pe. OK, pour ça qui non pe non. Voilà, mon qui tant monde qui âge kokinde aye ko pesa nga connaissance li ko pouvoir na. Siko yo tango botama ki ekuta ki maman na envie ou soit ta sami kufela ki donc tango nga na botama ki maman ngo azalaki mais tango apesa ki pondu na 6 mois zeminanga articuler ka na délai à 2 ans. OK. Tango na koma ki 2 ans bébé à 2 ans akoyeba batuté. Donc na mona ka na vie spirituelle, na vie physique boy na mona ka ité. OK, merci. Bete une option du solo. Ce que tant on a 12 ans parce que âge nini yo banda ki penda ko sala musala wana penda o lelo ba benga o liswa bankoko. Na âge nini penda musala na yo banda. Pe événement nini sala ya liboso o penda ebimisa o lisu ya bakoko. Na âge oyo ngana na banda musala ngopina à partir à 13 ans nde sikoyo na komis comme magicien reconnu. On dit que ça là makam nazo kende bangola nazo ke par-ci par-là parce que biso to botami na frontière ya Brazzaville. OK. Donc Brazza na Angola na Congo na bangambo ba dulizi kuna izana ngo kaka okati si zamba okati mboka oyo okoti Angola ozongi Brazza ozongi Congo. Na sens wana nde na bandaki mais premier ni nanga na salaka premier événement nanga na salaka izalaka na wenze mama moko boye abandaka koteka monika ba wenza ba mboka za ba samedi wana ba marché ni ba makasi wana mama na zoteka baninga bazoteka mais ya zoteka te ngamona talie na misu oyo ya banzambe na zanango na ta mais mama oyo azo souffrir parce que batu oyo nyonso baza awa basimba ya simba te azoteka te na mawa oyo ngazaki nango na ye na sombi eloko na initi ya 200 francs. Na maman, monde na sombi eloko. Yo ozo sisa koleka bango nyonso. Na za place wana so aussi ici. Ya ko sinalinga ozo silisa. Et puis maman a compris eloko. A comprendre kiti. Na zu 200 francs na sombi eloko o na na posa na zu na kina nga na boutique moko zaki pembeni wana na fandi. Otalika na musika. Pas même 30 minutes ba sopa na loko mbula ba voyager ka ba louer on ba yaka ba somba biloko nde ba ya. Et tant que biloko ne silisi ya remixinga moi na mexi na oyo salelinga nga moko dia kati na nga na moni ke no pouvoir na nga c'est que ekoli donc ce qu'il faut na servir bakoko na nga puis na servir mboka na nga. OK, merci. Évidemment liboso sala yango wana oyo mo pendo sentir pe ya minute oyo musala siko baba pe ki salume banda kati na siko na kokola na yo beti lepsino to nga pe to yebo penda bien na kokola na ondengo zabu est-ce que déjà occasion mutu moko boye baye na penda la golo so maladi wa bwakela bato bambasu bampese eza mo ebele bayeli yo penda maladi moko penda ba maladi incurable yana pe mutalali boye oyo comme ça grand magicien bikisa po bikisa pe sango pete elo mona oloba na monde eza spirituel impossibilité ezalaka te na ndenge nini parce que omoni nyonso oyo elekaka en dehors ya vie physique déjà ekomi vie moko spirituelle omoni ata nzambe po abikisa mwana na ye abikisaka mwana na ye na vie physique te na vie moko spirituelle parce que yo olali ata kutu pongi ya pamba ntango olali pongi okangi misu esprit na yo esenvolé yebaki déjà okoti na monde spirituel voilà okozonga na vie physique ntango olamuka donc c'est un peu ça donc yango balobi ke nzambe mpe akozwa molimo na yo na pongi donc na vie spirituelle impossible ezalaka te neti bamaladi nyonso oyo na mokili oyo esalaka bato mabe o sucre tension komata kokita nyokankawa o mbasu o nzoko o mpese yo mokutu avant caméra na otolakisa yo mutu ya mpese oyo nga nazotraite akala te mo ndenge ebandaki mo ndenge esili soki mpe baimage ekozala na kopesa bino baimage ya bato na traitaka asalaka nyonso o mutu oyo aza na poto aza na likambo ya document asali 27 ans 16 ans azwaka document te soki abengi numéro na nga na kokotya baesprit bakozwila ye document calmement akokoma na posa oyo ya likambo oyo ye ana koposa asala o mwasi abotaka te na kopesa o baréférence mpe na kozwa zemi te na kobamba o na libumu te na kopesa yo baréférence na kopesa yo bakisi soki osilisi na yebisi yo sangana sikoyo na papa okomona okozwa zemi na yo calmement. En tout cas, à me mettre en voie. Et puis que la monde n'a pas de basé comme ebele.
discours ba ventile ba komebe parce que tout monde na kisasa o sala bwenga pene na zabe na bikisa na sida ngako to pena la musaka na bibembe boya et tout bato ba koya bwe malonga ezalité netinga na kati yote ngai soki na bisoki ebembe kufina la musango na kosi parce que ebembe na bandeko na biso ba musulman ba benga ngo maut ça veut dire ebembe donc na islam pe balobi ke liwa eza kadaka donc kadaka eza destin donc muntu nyonso abotami po akufa na arabe balobi kulu nafisi zaika tout le maut donc nazui moi ba pratique ya ba science belé na ke ayam na ke sainte rita na ke ba islam nyonso na pona kul saka mo boye binanga parce que o ya mère mafuta nazwaki magie noire mais na kendaki pe ko pratiquer magie blanche donner nous faut comprendre bien mettre envoyé donc il y a déjà race race spirituelle ni balé voilà vous avez la magie noire parce que dans monde tu as la magie noire magie rouge na magie blanche elle voit misato parce que magie rouge tokima ngo parce que magie rouge kuna ndeza ba sacrifice OK magie noire na do magie noire kuto za ngo bukoko na biso moko ils na sacrifice te magie blanche pe ils na sacrifice te yango mona préférer na pratiquer bukoko nanga tango na bandi ko kola ndene ko kota ba certes wana ya ndam wana po na zo pe moi connaissance ya libanda zela non pardon na yebi que tu expliquer biso magie noire magie blanche magie rouge sikoyo na magie noire na magie rouge pour le boboyi magie rouge parce que magie rouge kuna ba sacrifice ezala parce qu'on a magie noire na magie blanche kuna ba sacrifice ezala raté sauf ba bisio somba nzete ki ngandi osomi nzete na yo ndi ozuma kam na yo so zuma kam na ngai maître ceux qui au CPL au kabelinga ils apprennent OK mais na senga main d'œuvre na sengaka amandi te na sengaka condition te ezaka tout juste oza pour ça musala na yo ba bisio somba polo ya rouge lata au polo rouge lata exemple kana pesi ndenge yo lati boy somba saki bocha na loketo sombi saki bocha na loketo dozuma kam na yo que non somba nzete boto somba parfum bo sala musala parfait boy po essayer la biso musala to sombi parfum au moins musala na yo na sima ba merci o ko senganga soki oza na posa o kabelinga ezala vraiment likancha malamu mettre la ndio bien mais tu dis qu'il y a rien pour rien parce que comment ko c'est la moto musala yo zela ka pe so merci en plus la reconnaissance sur moto yebi n'est pas de ce monde yo ça lo mongo ka pose merci parce que il y a rien pour parce que bukoko oyo on peut si moto chance voilà c'est que c'est cacher quelque chose dans ce mélo parce que bukoko oyo nga nazo travailler nango izayangaité izaya bakoko na biso ya ngai na yo vous comprenez nga moko ba pesi nango gratuit parce que nga pona salisa yo uzana pasi na singa mbongo po ani et tout quand il y a rien pour rien ce qui OK kasi ya ngonga na lobi no tu peux mettre que normalement malembe balobaka na monde spirituel il y a rien pour rien ceux qui ba pesi na liboka à gauche na moi liboka à droite bazo c'est là-bas récupérer parce qu'on a encore maison ba to salisi moto mais oser la retour kaka merci donc bien que lobby qui ba pesi gratuitement ou conseil ça peut tout gratuitement mais ils a rappelé ba prix à payer quand même maître na lobby te que na oser la kaka merci mais na sens nini eza na volontairement mutu yemo ko kolo tango nasungi yo nakozala te ke na posa ozongiselanga kaka retour obligatoire tant nasungi yo conscience na yo faut ça la que non maladie oyo etungisinga pendant autant d'années lelo naza guéri est-ce que mutu wana po osombele ata demi terrain quelque part et ça là passe ceux qui bozali to mutu wana ozwa ta catch na boutique ya mboka place ozalaka ochela ye ata na mituka azwa place ya zalaka eza pasi on a des problèmes maître question ezo yelanga mingi komona ba malade de salisa maître na tuno susu likambo o makasi vraiment muto peut-être muto oyo de lobi ke muto azana poto azana ba difficulté mikanda et tout comme ça est-ce que na ba domaine na bino wana te iso le moyen ça te ka longo le muto amba mo comme si kuna to ndenge eso ça peut ba pratique bongo muto azamba mo ka apparaître place ressources au moni ba voyage nini ezali ba voyage physique ezali na ba voyage austral ezali bato mususu pe balukaka bakende poto na banzela magie pe ezali bato mususu pe bazalaka yo nano yoka te ke
famille basepeli te na makambo oyo mutu na bango moko azaka na pays moko azosala mpe basali magie mutu wana azongi Congo asutuki na kati douche moko boye déjà tomona pe ba film ba réalité pe tomona voilà donc impossible na magie ezalaka te. Ok, merci maître. Na monde na bino, est-ce que au côté déjà na ba monde quoi ba monde na biso boy monde suppose le monde spirituel est impossible ça la rater. Et comme on peut déjà qui occupe une église moko songolo ou meki un peu comme meka mutsa nzambe moko bo comparer na ba puissance na bino. Na otobeto li solo awa tango maman na nga comprendre ki déjà na komi homme spirituel. Bangona papa avant papa kufa babandai komemanga na l'église po balongola oyo ezaki kati nanga mais ba pasteur ba koka kolongola oyo ezaki kati nanga te po ezalaki uniquement bakoko batiaki yango po na salisa bato donc bakoka ki kolongola ngo te donc eza déjà menace oyo nga deja nazwa na vie spirituelle mais donc comparer déjà makasi comparer déjà makasi nanga pe ba pasteur rebelle place baza ba otalanga na pesi ba ngomboti ba yebi oyo nane ngo oyo afandi na yo pembeni po ba pasteur rebelle ya ba client nga bazali na travaillaka na oza bilora ba koko pa na yo ouais ba bixi na pe ba lanzana na travaillaka na bango baza ba client nga ebele neti ba pasteur pe ça bon ba pouvoir ni ya quoi ça va tout ya ba délivrance to ya nini ya prophétie. Il y a mouchoir magique. Il y a Moussapi. Oh, Moussapi nene. Non, batu musu bazaka so atio bofoko ya. Kaka na Moussapi. Ouais, na Moussapi. Yo nanu oyoka ngote. O pouvoir Moussapi ezali. Ya mouchoir ezali. To yebi ya mouchoir, ya ba veste, mais ya Moussapi non to na yoka. Nyonso wana ezali nga na apprendre yo sala ba recherche ezali. Pe oyoka pe na église nango. Qui va kabula ya Moussapi ezali na mouchoir ezali. OK. Nyonso wana topesaka prophétie pe topesaka miracle topesaka parce que ba spectacle to c'est la rabino awa déjà ils ont miracle. En tout cas, ba spectacle aussi la biso ils ont miracle. Topesaka ba pasteur ou ba côté ya biso ba do lendi sa biso yonzo ba prato binyo sauter certains bakendaka pa ba mettre le col ba envoyer boye ba pesi bango ba miracle pesi bango makambu nde to lobaka na kilelo ba pesaka bango makambu maître c'est ba pasteur neti na ba campagne d'évangélisation to monaka pasteur mo kingani a salisa campagne d'évangélisation ba nzambe ba bongo la mitema o ba koka batamboli ba balobi est-ce que ezalaka vraiment ya bonzambe ou soki bino nde boyaka bokotaka pa ba pasteur wana ba yako sama campagne na bino alebekesa ba campagne omoni nzambe asali biso bato apesi biso na bwania mayele wana eza ye moko tata parce que nzambe ye moko ayebi pourquoi atika satan ntina mwa elelo po ayebi service oyo asalaka mpona ye arandaka ye service nini donc ata satan ndenge aza na pouvoir na ye eza ekilo nzambe parce que pourquoi pas nga na pesi ata sata pouvoir na ye eza ekilo nzambe merci bandele ko continuer. OK. Pourquoi nga magicien nazui mouchoir na nga na pesi na pasteur pasteur akwesi mutu et comment pouvoir mo ya mabe non ezapeka ya kibonzambe parce que mayele wana eza na mutu te abotamaki na ngoke non auti na ngo daleneya donc eutaki na nzambe apesi yango bana na ye ba partager mayele satan sala nango eza ya bonzambe wana toboyi te toyebi parce que satan azalaki mpe angelu afandaki pembe na nzambe atosaki maloba nzambe te yango lelo aza oyo azali. OK maître, question na nga ndenge orépondre yango nalobi bie bapaster nyonso oyo baya kosala bacampagne d'évangélisation bato bakweyaka bato bayebosono batambolaka baba balobaka est-ce que pouvoir wana nyonso ezalaka kaka oyo bino bopesaka bapaster wana ou soit mosusu mpe eza ya bino mosusu mpe eza ya yembe nzambe ya lola nakotémoigner lokuta te parce que nga bakoko nasalelaka bazalaka ya lokuta te ba oyo yanga oyo balekaka na nga soki bakwesaka bato bazwango na nga mais ba oyo ba mususu nayebi mamu na bango te mais ba oyo yanga soki bakwesaka bato eke basalaka ba miracle oyo mokili mpe yebi mpe baza ba grand pasteur na moya lelo monde ezoyeba bango eza ba pouvoir na nga napesaka bango. OK merci maître envoyé
la question na on répondre à vraiment bien. Est-ce que nandi vous a mettre envoyé boeli sur bakoko? Est-ce que on dit mais la rappel nzambe? Bien que vous en ayez envoyé mettre l'issue bakoko, mais on y a quand même que Dieu existe. Oui, pourquoi pas? Nzambe azali mais Jésus na yebi yesute aza mettre le kolangai. C'est la place on a sikoyo. Parce que Jésus sotali na babuku ebele babengi maître Jésus. Donc aza maître le kolanga babiloko oye asalaka ko longola mai et comme vino na kosalango que ozui lipa moko bato ebele baliango batondi lokola ezaki ebele na kosalango ozui mutoki nanga na bongoli yango makila na kosalango. Donc Jésus aza maître lokola nga ayaki motindami ya tata na Nzambe nga pe ndenge naza motindami ya bakoko na ngai boyoki ndenge maître envoyé alobi ya ta lokola Jésus. Donc andimelaka Nzambe mais andimelaka Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour na yena Jésus-Christ de Nazareth basé loko moko parce que l'Amérique Jésus sala yepe a kuri ko sala maître biti yapso na sudi solo nga lingi to ngapema makambo oyo sala et otu siko ko se comparer na Jésus. Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Maloba oyo lobi toyoki ka ndenge lobi. Est-ce que lo ni la kisi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a sala ba miracle to mona. Parce que yo lobi oza capable ya kobongola mutoki na yo makila lipa moko ekomebele. Jusque là bande jika télé news pour nanga nango nango za slogan maître ko sela biso eloko moko boye to mona pour yo se comparer na Jésus de Nazareth na lobité que na se comparer na Jésus-Christ mais na jusqu'au ba référence ya biloko asalaki ndepe ngape na facilité pe ya ko sala ngope que non na zui loboko nanga na mbongo te na komisa mbongo na kozo eloko moko beti tous no boza mbongo te mbongo bina kati na kozo pe donc eza parmi biloko ope eza miracle oyo Yesu asalaka na sens wana mais aza motindami ya Nzambe aza baza parmi ba idole baza ba guide o biso fotolanda na sens wana est-ce que to komona pe tout le monde est là au Moroboye. Ah, ok. Le coup à moi démonstration. Bandi Ajika Télé News, tu yambi magicien, tu yambi maître envoyé. Donc, bon supporter. Bon, on a mis sur ma casse et balouki $100. Bandi Ajika Télé News. Bolanda, parce que yambi maître magicien, bon supporter. Ils ont enveloppe. Pas pour se zoomer les bisous ouais. Ils ont l'autre dans la ils ont enveloppe. Boumoni. Simba. Les enveloppes, il y a vide. Ok, merci. Merci bien, enveloppe. Longo la poso likolo. Kanga yango. Akobwa na si? Boka na yo. Kanga. Tapé ça. Gumba. La kisango na caméra. Yango yo, na ngumbi enveloppe. Yebisa bango ki ngate na gumbi yo mto gumbi. Balandi Ajika Télé News. Enveloppe yango ngate nani maître te mtangu me ngamona longoli ngamona tiango bo ngamona na plier yango bo izane lo côté na kati na assist Fabrice Manda do zoomé yango enveloppe yango izane lo côté na kati ngamona kangi ngamoko pe na sani ni na ngumbi pesa balandi Ajika Télé News makambo ezali lelo awa et pas maître magicien auto yambi lelo tokomona enveloppe ekomimisa mbongo ekomimisa nini tokoyeba tokodécouvrir na bino ensemble lelo parce que ya lobi aosaba miracle oyo Jésus-Christ de Nazareth asalaki ensemble na bino tozodécouvrir yango tout de suite. Chikamchine, pas trop de cimetière. Chikamchine, pas trop de cimetière. Réponds-moi. Yo ozali koko oyo banda makamuna nanu opesanga sonité baza kotala bamona ke bosalaka bakoko na ngai yango enveloppe yango nazopakola ngo mutoki ya nzoto na nga po mutoki ya nzoto na ngai nde ekopesa ngo makambu oyo bino bokomona nakopakola mutoki ya nzoto na nga pas de problème maître napakola mutoki ya nzoto na nga maître
maître là. Et il faut là. Balandi ajika télé news pour comprendre que pour mon amoni. Et puis ça va ça mon relaté. Pas seulement des zoomer pardon. Zoa penande na fungula. Zoa penande na fungula malé malé. Ezaki le logo tenga mo na kanga ki enveloppe. Ezaki le logo te. Jésus-Christ de Nazareth. Fabrice Mandela, tu sais ce qu'on a au Boda. Ah, en tout cas, maître. Balandi Achika Télé News, bino mo bomoni. Quand tu as maître belé, basalaka, ba escroc, ba aventurier. Bino mo moni enveloppe Aurélie va mon simba que ça qui vide. Mais maître, il mon quoi bimisi de biso démonstration. Donc pour tellement il y a le bac qui ça va miracle pe oyo Jésus qui les Nazareth ça sala, il y a un pe à cette biso démonstration, a bimisi biso $50. Oh ezala quitté mais na mutoki na ye et bon ami $50. Après c'est manda zoomé biso en déjà. Tout le monde est déjà l'une est ba miracle parce que tu dis bien mettre belé surtout ba féticheur na ngam na bino mais ba aventurier au monde oh boy na mbongo na ko multiplier. Boy na mbongo boy et comme oh boss là nous mettre nini plutôt esprit ba pemi esprit ba lali na place yeso bongo la ka mutoki makila ngana bongo li mutoki mbongo. Tout le monde est déjà en live mutoki bongo ni mbongo. N'est pas bon mutoki mbongo ako bongo la pemba la moko pe bon pour ça la sco miracle misusu o neti et l'autre ça moko comme ça ngwe belé de mon boss ici balandi Achika Télé News maître to moni mutoki e bongo ni $50 parce que $50 au mutoki e bongo et so ba pe bilo so ça na $50 moko ya so ikutu boutique ezaki ambe foto so milomba moko omona ki eza mbongo ya kulia biso ekambisi azalaki mbele toko changer mbala moko donc eza mbongo oyo eza mbongo neti bambongo nyonso en tout cas vraiment ce qu'on est bambongo lokwa bambongo oyo ayo bicho bimisa oyo poto mona to yoka ba jara bambongo oyo bambongo za latike mutu akabeli mbongo okabeli mutu mbongo be mutu ana beli liboma fait mutu ana komi sacrifice to bande ba jara bambongo ebima oyo bino bimisela biso mbongo nganga na mbongo ya pasteur zaka mbongo moko parce que oyo nako kabilo yango yo ki na église na mino pesa on mabonza parce que nakati kitunga échanger ezaka mbongo te bien sûr que oui mais uti na nzela nini nzela moko ezalaka te mbongo nyonso utaka na ba banki na biso banki ya ata pe biso pe na monde na biso invisible toza na ba banki na biso oyo ke non nazwi mbongo mais eza mbongo oyo euti Amérique nazwi mbongo oyo euti Europe nazwi mbongo oyo euti quelque part mais aussi euti wa oyo viki eza dollar c'est que euti Amérique maître lo mo eleki a balandi Achika Télé News et lo mo eleki na moins de 2 minutes awa et ça nous lo mo boy tozana maître awa mais mutoki na ye imisi mbongo na ba dire na ya lobi ke mbongo oyo euti Amérique dans 2 minutes mbongo euti Amérique et baluki mutoki ya mutu e komi mbongo maître quand on dit bah outil bah zeli yango kuna ba yena ngona mutoki bimi mbongo to ndenge nazala kawa nazana plus de 6000 esprits o ngana natindaka na utilizaka sur la minute au tinde comme pour bailler le $50 natindeka misato pamba quand tu fais noir en tout cas mondo yo mambelera na mondo yo mambelera na mondo yo na mboka o na mondo en tout cas balandi Achika Télé News yango faut la mais vous ala bokanga ma place au kangameli en tout cas kangamela soko moi na o sambela soko moi na posa ko luka maître ni stara la minute de faire na plateau ah mais 50 balles koya soko na posa pe yo mtoza kuna ça n'engage que yo Aurélie va on la publicité à mon touté mais on peut continuer pe mon touté ngana on la juste émission na ngande na yambi maître toujours asu na ngambu na yo na minute lobi na biso tindika ka 3 esprits et bongoli mutoki na yo $50. Si tout le monde a que Aza na ba faire na ye, ana ba magasin na ye, ba boutique na ye, ana ngo déjà sa bandaki, ana posa akolisa yango ndi to mona to so moto yo. Azaki na ligablo asimbi kirisiko pona ye osa elende ngene. Osa combien d'esprit. Omoni makam o ya magie na côté ya mbongo ezana ba catégorie par dans ba catégorie bato. Total a rappé bozu ya mutu na mutu. Mutu musu déjà
aza déjà na moi besoin na ye okopesa ye portefeuille te mutu mususu ana facilité faut opesa ye ata valise magique na chambre na ye mbongo ezobota mususu aza na bozwi na ye il faut eza sécuriser il faut okende na bandenge bankodia na bango ya famille ata bayeba place ekenda te oke otindi l'esprit ke ezwi nkodia wana bayeba pesi nkodia moko oyo eliaka te nkodia oyo ezaka mpona koservir. Ok, merci maître. Ce que nous avons mis aux autres de la mamba pour liater, donc yo ça il a pratique, donc ça non sanguinaire. Déjà ngamoko déjà na pesa déjà vie na nga pona ba client na nga na se sacrifier parce que banda na botama magicien nazokola magicien nazaka wana uniquement na servi ka bakoko na nga déjà ils a sacrifice mo za makasi po na kokufa pe na ngo. Donc ils a sacrifice non na kokufa nango parce que avant na kufa nde na kozwa na tikeli mutu tant na kokufa à part ce na pesi mutu après na kufi de ce que non ça sous vie mon susté donc na magie après na kufi nanga. OK, merci beaucoup ndenge lobby mutu la bozui ya mutu pour neti so imitaza na moi petite entreprise pas comme na munene donc jamais comme ça oyo azape na bozui te akoya pe to pesier porte-monnaie du bonheur parce que to ça na des marques ba porte-monnaie to ça na porte-monnaie du bonheur to ça na portefeuille magique au porte-monnaie du bonheur et bandi à partir de $100 tilikolo portefeuille magique ndé ezaba et bandi na bambonga mike ti comme na $100 et comme na likolo. Si vous mettre pour aller utiliser un récipient, mon corps peut botter la mouton. Si vous avez au salaire au bimisi $50, vous se référez à l'euro à part enveloppe. Vous n'avez pas besoin de l'euro comme vous boyer pour bosser la pratique. Au moni magie eza secret caché eza magie eza na kikongo ba benga ngo maswekam do ça veut dire mabombami ata so tali mindele donc ba sala ba spectacle na bango omonaka aozo kitendi moko azipi soki alongoli na se kitendi wana likamoko esalemi. OK. Donc juste tout de la nuit besoin le mot eza caché. Caché, voilà. Donc ozozo eloko oyo eza na monde spirituel ozobimisa ngo na vie physique. OK. Donc transmission c'est caché. Voilà. Ata caméra za boye na rozo neti na se eloko mo boye. Donc pour na sala ngo il faut na tcha boye après na bimisi. Exemple. Pour comprendre le ça la comprendre. OK, merci beaucoup to qui vraiment bien aboké bi balandi ya Chika Télé News nous mo boye bi na ndé dans ça ni bandé que tout ça awana maître envoyé lisu ya ba koko. Siko maître envoyé différenciation dans nous magie na kindoki. Ouais. Magie na kindoki différence nango eza nini ndoki ya ndoki ya pamba aza wana ka pona ko bebisa pona ko lia bato mais aza vraiment mayele te magicien aza wana po na ko sunga pona ko salisa na pona ko mona oyo ezo ya lobi na pona koyeba makambo oyo parfois ezotungisa yo ata obetelinga lisolo te soki na moni yo na ko dévoiler exemple donc na sens wana nde eza que magie eza clique ya ba personne moko intelligent eza différent na kindoki. OK, merci parce que to yebi biso mitomo benga kaka ba magicien minka bandoki ba féticheur wa bandoki ba sala misala ba koko boy mais OK magie na kindoki c'est des choses différentes. Les maîtres envoyés, les sont encore outil kolobana biso à définir. Parce que maître bateau peut-être au bako CP na bango la vie oyozana ngo, bako na la vie oyozana ngo. Comment ça va passer? Conseil kaka na kopesa na bango, isa numéro nanga isa plus 243 89 25 28 728. Non, c'est pas la personne qui vous affiché. On a déjà fait les nouveaux riches. L'homme qui n'a pas le problème d'argent, il y a qui a problème. Il y a un problème en bon. Il y a $100 à payer. Babi, maître envoyé déjà il y a un lobby. Ce qui numéro est plus 243 89 25 28 728. Il y a 24 c'est 24 heures.
ata 3h du matin obenginga okutanga ya olamukana oyamba ata obenga heure nyonso question eza nango problème té ozana ba question posenga obengi oposenga ozana problème nyonso ezotungisa yo ozozilango solution té so obengi maître envoyé okozwa solution nango na kombo ya bakoko ya ngai na yo. OK, merci maître envoyé. Question olinge ki manga na ote kotuno question moko répondre nga ke soki olobi ko seki saki bembe okosi mais to yepe ba prophète plutôt ba magicien mususu ba yela epende bembe mutakufi awa abeti d'incantation na pe pas à la musique, c'est qu'il faut ça limiter quelque part. Bon limaranio sauté. Seul mutu o azana pouvoir. Azana pouvoir likolo ya mutu akufi ezakaka yemoko nzambi. OK. Omoni pasteur, prophète, bishop nani oyoza. Soki olamusaka batu ezalo kuta. Et so ba yokala ki déjà. Nyonso etikali ils ont promis, mais kola musa mutu, ils ont pouvoir oyo ezakaka ya nzambe. Donc parce que na kataki place wana oyo na Islam balobi kulu nafisi zaika tulu maut na arabe. Na lingala elakisi bandeko nanga ba musulman oyo batikala na Islam tilo bazali bazolandanga, ça veut dire molimo nyonso ezana droit ya ko goûter liwa kulu nafisi molimo nafisi molimo zaika tout le maut liwa donc molimo nyonso ezana droit ya ko goûter liwa siko kada kato destin ya nzambe ezaki mutu fo akufa a goûter liwa yo obuka maloba ya nzambe ke ola musaye ils ont sens té tout monde appelle nzambe pe na nzambe na asali pe à travers mutu à côté pe wana seke surtout mimi na basali na yo eloko moko photo ebaka mutu mususu soki eza nango arrêt du cœur kaka ata mosala nzambe ayete akoki pe kolamuka sa mosala nzambe parce que mususu ezalaka pe ba arrêt du cœur ezalaka mais ya liwa mutu akufi asali 2 3 4 jours olamusa ende il faut qu'on mara yesu ndala musala za il sent déjà mais ya la musie donc neti ngana epa nanga mutu akufi. Donc ceux qui beaucoup fait le mutu na bino ko benga na ngai te po nazana ngana eloko ko sala te na sima mutu soka kufi mais nyonso etikali ba promet incurable ba nyonso promet financière o lukaka musalo zwaka te sida obi ke sida peza tozana 2 marques sida 3 marques pardon ya boso tangela biso sida ko bwakela sida kindoki na sida ya makila parce que na ba sida na misa dio biksani na bwakela sida na bikisaka sida obwakela na bikisaka sida kindoki ya makila okokate ya makila nde wana eza mambo ba médecin en tout cas bien bozo yoka maître la bis maître envoyé azana epeda clair alobi bien ba sida ya kobwakela sida ya kindoki nde ba sida oya sala nini parce que bato belé ba comprendre ngo te so ba biso ozana sida yo kansaka eza makila okina banzela ba kisi saki kindumba ka yango zu sida mususu pe parfois osali kindumba te mozu sida ya obwakela ezali yo pe exemple ogozwa pe sida obwakeli mutu o comprendre ezali so de bika obwakela bato bambasu bampese banzoko ba sida nini na ba sida pe obwakela comment ezali et comment ezala avant ngana yo to botama sérieux ouais sida obwakela ezali pe sida ya kindoki ezali donnet kaka koko na bino moko boye mambu yo zo sala osepana ngo to biso opotana kinaye na kindoki naye azu sida alatisi yo po vina yo ebeba okufa bi ozala 0 OK wana ne soki oye pembeni na nga vraiment dada siko oye bangonde na kotaleka ka biki aza sida parce que mutu a sida déjà ata mutu a sida te mutu nyonso o déjà azana maladie ezala mbaso za nyonso maladie o nyonso o mutu azana ngo so ba pembeni na nga avant na kota na profondeur ya traité yo il faut na salona no consultation OK tant on a consulté yo na yebi problème nini o ezotungisa yo yango ko pesa nga ba clé kisi nini na kokomela yo o na nini na kokomelo to somba kisi nini o to kozana bukoko o to tuta na saela yo ji o mela na saela pomade opakola po maladi yoni sa nini esila
En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour mettre la oignon sur le lobby. Le sida, ils ont mis ça. Tout le monde va comprendre que c'est la mis ça tout. Il y a Koboa qui est là, il y a Kindoki en plus, il y a Makila. Message na Moussa non de bana mettre. Et là, on suppose que la vie, il y a les hauts, il y a aussi les bas. Parce que bando bana ministère, Moussa na on dengue mo ko ba o na vraiment na tiokola. Et là, ko nini oyo sala o choix. Parce que la vie est la mieux sur le coup de et l'homme se peut au sala au reçu l'homme se peut au quoi parce que vie est la un mot mati et un mot ngai na minute yo naza maître oté naza le roi batune sauter notre biso awa ngai naza maître envoyé ça veut dire naza déjà motindami oyo batindi na bakoko donc à part ça na magie peut impossibilité ezala raté. Donc, oyo nyonso na sala ezala kaka na ba réussite kaka. Parce que ma best que tout le monde a rappelé na batu, tango ozi lobiko na yo. Ya ba pasteur bokinda ko témoigner mbangu. Mais tandis que parfois po yo bika, tango zaki kombo na yo abenga nga na kuzu yo yebaki te. Ah bon? Pasteur na biso biki saka. Abenga nga na kuzu yo yebaki te, apesi nga kombo apesi identité na yo, ba obiki na église nzamba selinga baselinga boye. Mais ya biso pe soki lobiko ye bosunga biso bo témoignaka et que ça la bien. Ata na TVT, mais ata na ndenga journaliste boko benga na ta quoi ah maman eloko kingandi mettre envoyé à sala qui pa na nga boye na minute yo eza vraiment positif. Ils ont quand même témoignage, une grande partie de témoignage. En tout cas, si on a dit mettre bien à vos symboles, à vos kébi, vous allez appeler ça témoignage. Vous pouvez passer la témoignage. Voilà, parce que la minute où tu vas mettre un sur basé à Lokuta, va mettre un sur basé à Mabi. Parce que na biso oyo, to salara, marambo malam, marambo ya solo. Qui bo solo na biso pour le moment ils ont mon na suscité parce que bamabe et qui moi mingi mais parmi ya batunyo soana batu pe oyo ba mona pe ba réussite na mona bango pe bazali mais parce que balobate basanonsa te mais batu oka ba mona ba réalité tende basanonsa yango moni que non mabe est dominé bolam parce que batu belé surtout ba mona ka magie na kindoki eza eloko moko do tambola de faire. Les lots maîtres envoyé mon quoi expliquer biso magie et l'euro mususu qui nous occupait et ça et l'eau comme ça n'était fabriquement de air na biso ça toi avancer toi tokata toi avancer na biso ok maître tout peut ça sur mélanie au copé ça surtout ba jeune fille ba kinaka pour ba europe aux maître fétiche aux a envoyé na ba jeune fille ba kinaka ba sukula ba maman ba sukula ba maman o ça ba fille ba chance ba ça la comme salamo kona mino vous autres ba ça moi qui ndoki na kati omoni na ba jeune garçon qui nda ko simba ba bongo ba za petit ba ki no simba kisi ba ko na mbongo mwana butu azola la pongite akomo kende akomisi na ye dan na bango komi nango sani na ye ya kolela omoni magie ya lelo etire les sous magie ya kalaté ndeni magie ezo évoluer du jour au jour des cas science ezo évoluer magie peut évoluer kasi magie on a science non ezo évoluer du jour au jour. Magie est comment na bandenge moko moderne comment Android magie est tika le susté que kende na dal na bino fongola dal lia biloko oyo ya saleté za kuna po ozobozino magie est comment osombi kisi na yo na mbongo ozuma na yo bayebi yo somba ozimbongo ordinaire oki osombi kisi na yo nde ozu kisi na yo na bite so première fois ozoka ngoke okosomba pe kisi na mbongo neti nga na yo na bite na yo ki oka awa pa mettre envoyer na peso sous connaissance mususu oyebi ke ata osambelaka te okosomba paradis na ndeni paradis bazwa kaka na nzela ya kolanda kosambela pa nzambe ayoka okosomba paradis ndeni. Ok, merci pour nani na yo zela na expliquer yo okosoma paradis ndenge nini omoni mutu oyo aza na bozwi na ye ayebi nzela église te mais azwi bozwi na ye atie en action asungaka batu asungaka ba orphelin asungaka batu na nzela asungaka bato maladi asungaka bavevi bango wana nde basombaka paradis. Ok, donc si on a comprendre maître bien
eza que kosomba paradis nga na sako ozumisa mbongo osombi paradis donc na nzela ya ba bien fait na yo nde okosombela ngo paradis. OK, merci beaucoup maître. Magie pe okosomba magie na mbongo na yo. OK. Vous comprenez? Osombi porte-monnaie na yo, osombi portefeuille na yo, osombi valise magique na yo, osombi sac magique na yo, osombi nyonso oyo ozana ngoposa kosomba osombi. Ozana maladi po obika, ba ebisio somba pesa mbongo to somba biloko boy to sala. Opesi to sombi biloko wana osali, osombi guérison na yo. OK. À comprendre ce qu'on est dans l'andio vraiment na bokebi au sommet basomba paradis tant bandi ajika télé news bolimbisanga nde na kanisa ki na kanisa peut-être ko somba ne peut-être le bec au somba paradis au somba na mbonzoka ba bien fait ne surtout yom to boya ko sa bolam moi ce qu'on dit là au somba paradis mettre on talobi ngo ngaite na oki on pas mettre yo sala bolam te yo kabila rabatu te yo mbongo na yo kaka yo mbongo no lier yo ngaka yo nde ba pesa yo mettre to lo ba osomba paradis ndela kosunga ba veve ba ofele osanini osomba pe paradis na nazongeli soumettre lelo penda na zana yo penza que découvrir la vérité mais ce sont dans la reproche dans la question tina na commentaire na ba commentaire mettre la zawana à répondre yo maître surtout na ba ni nte koloba tout so mono yo lobi ke nyonso faut kosomba parce que ba jeune fille bazo kinda surtout phénomène bimaki awa na mamba Dubai ya ba porte-à-porte c'est ce ko yoka kiango. Parce que batou wana o bazo la batou ba porte-à-porte wana bazo lesaka batou ba salité pour na yo mettre et ça qui nous tout ça marché pona nga na obenga ngo kindo kité mais na obenga ngo za ngo ba délire muntu na bozwi na ye bozwi etondi ayebiso place a ochangote abosani ba veuve bazali abosani ba orphelin bazali abosani ebele a préféré allier sa bateau salité na ye biso pe bateau na kozanga nde to préféré to kende to lia eloko na pona ozanga mais na place au kende ko landa mettre envoyé solliciter na problème na onyoso okutana na oyo esengi ki okutana nango soki batu oyo bazana posa mabala libala ezali uzwa libala batu oyo bazana posa misala ezali uzwa musala soki papa bana akimayo za posa azonga akoki kozonga soki mama bana akimayo za posa zonga akozonga parfois babolingo nyonso osalaka yoka muto zala kaka na ba déception ya tour ozana posa bozala kaka na mobali noto na mwasi na yo nyonso na ba solution ezali parfois que place osalaka bozwi ozwaka eza muke ezokoka na ba besoin na yo te ozosunga famille na yo te ozana posa ozwa po osunga bango critique eleki trop na bozwi na yo na facilité ya kotia vitamine et vimbi. OK, merci beaucoup maître. Envoyez lui sur Banzambe bien mon qui maître nenga lobby ba propos tennis ça n'engage que maître non Aurélie Van nous sommes ya lobby mon koza ya maître ba kamboza ya maître ba fétiche ya maître eza ya Aurélie Van on témoigne juste présenter mon émission. OK maître to comme émission déjà na souka na moni fa bossima do signaler biso émission comme na souka mot de la fin non par rapport à émission de to yamba ki olelo ba o nyonso bazana posa ya makambo oyo na tukoloba awa numéro nanga eza wana na kosenga pe ingénieur asunganga ameka ko afficher nga numéro nanga eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 soko benginga okozwa ba compromis na ba solution okozwa solution na ba problème na yo nyonso oyo yo zoluka donc naza na frontière te o nyonso ata oza wapi obatama soko benginga to travailler na yo en collaboration ozala décider ata okenda ozala décider quelque part balobi nyongo ya mbongo bafuta kaka na mbongo nyongo
ya likambo nyonso bafuta ora likambo oyo ozosala wana soki okuta na faux magicien yaki pas mettre envoyé na lobité ke na liki batu nyonso mais na côté la nga déception ezala te po banda na banda soki botali ba émission nyonso o nga na sala otika lo mona te ke commentaire ya mabe eya otika mona te ke ba benga journaliste moko na komba mettre envoyé na muke le ce que na sala mamuna nga ezala positif. Ok, merci beaucoup, maître envoyé. L'issue ya bokoko. Voilà tout comme il a fait une mission na biso ba bakenda sango ndela lobina na lobina bino ba bakenda sango ngala ya mbaka bato bakenda sango. So ngana ya mbi chroniquer c'est bakenda sango. Na mi maître boy c'est bakenda sango parce que na respecta la déontologie ya émission ngana ya mbaka bae bakenda sango. Na mbela kibino lelo maître envoyé au asa fétiche asa l'issue ya banzambe bino mo boyoki a longue ya large ndenge yemoko a expliquer musa na ye na démonstration ou a sali biso na plateau awa et peut-être qu'il est le côté mais na kati nango mutoki na ye e bongo ali $50 to komi na suka maître envoyé muka pese de ba coordonner ma numéro na ye na solo ba bi na so bandila ba proposer son maître à l'obis ça n'engage que lui-même le religion était là seulement juste pour présenter l'émission boteni nga rigueur parce que eza émission na nga ba bakenda sango na yambara ba bakenda sango na limite na kotaka partout neti lelo na yambaki maître féticheur l'histoire banzambe envoyé par là to comme na suka na pesi mbote mina bino nyonso ba étoile la maman jusqu'à langa ba gros bisou babi bosa na ngani to salaka babi chaîne ebetaka ba ka na bazer ba 1h à 2h mona maman ba 2k ba 3k en tout cas ya ba partage na bino na nyonso bosalaka to continuer ndeka biso na bino ezalaka to pesa bino musala bino bozo c'est la biso ba like ba partage ba commentaire et ça la kabiso bien na pesi mbote mingi na gote soit dilema mobala mandefu pembe depuis quelque part ba mbote na yo bisiko zali dans si va tous di ba mbote na yo sans oublier Coco Vango Clarisse Vango de l'on city ma tante chérie kolo yo ba visibilité na yo moins na Juka Télé News na zo baté pour na nini ezo sala bongo bino nyonso papa d'Elvis El Sacero balobi molandi munene ya Juka Télé News le sako na yo sans oublier JDK Soda Poto balobi le sako na bisiko ozali émission ya ngwana sala kani to salaka ba like ba commentaire na yo et ko sala bien Nadia GP maman chérie azanga raté toujours ya ko sala yango d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.